Amen libota, amen bandimi nankolo, amen peuple de Dieu, amen bakula mina Yahweh. Lelo ezali surprise te, boko mona sikoyo ndenge mobandisi ako loba makambo ebele, ba mystère ebele. Na ebita ko bimisa nini mais lelo za surprise te, boko mona pe na quelques témoignages papa oyo bande ko église lelo na Nzambe ya Brazzaville, donc témoigner lelo. Ça toujours na bokabone na ko bomana na ko tukana na ko cholana na ko finga no mawa. Vous voyez, va défendre valablement l'Iloba. Nous devons défendre l'Iloba et pas dans le bien protégé. Quel que soit le tumulte, quel que soit l'attaque, vous allez toujours longa. Parce que tous les jours, nous avons avant de projeter, de conspirer contre eux. Celui-là, vous avez 2, l'autre, vous avez 10, l'autre, vous avez 20. Oui, vous avez un problème, mais vous avez un problème. Quand vous avez une jalousie. Quand vous avez un fier, vous avez un fier. Quand vous avez un problème, et belé, vous avez un problème. Donc, quand vous avez un baninga, vous avez un kanda. Quand vous avez un commerce, vous avez un marché, vous avez un kanda. Quand vous avez un bien, na vie conjugale, na ezo bonga, bamso ezo pesa ba kanda. Donc moninga mutamukeli alingi moninga réussir te. Les gens batu ba ko se plaindre na ndonde aujourd'hui quand même donc réussir mais bamso la majorité ba la plus que les ka ba ko zala ko combattre yo. Même vous ne combattez personne mais tous les jours on a batu ba zanglo ba miang. Ozana batu bazo kanisilo mabe. Celui solo ya malamu contre vis-à-vis na moninga mais moninga ju yango a transformer ke yango ta moninga finga kio ake créer le problème pour besoin na conflit na mutu or que besoin que se protéger que besoin na conflit na baninga te oui na lo baso pe zo mi éviter que za ba conflit na baninga nkola banda ko défendre valeur na yo parce que vous êtes en train de défendre valablement l'église lo. Nous allons bakana kende luba papa mutazo tindanga famille batu ba tindanga na landaka mobile na landaka mwasi madame alingite madame azo pusenga na kende église wana siko kondimano ezate eza bien à citer mais mutayaka luba pote à découvrir valeur ya malam alanda nzambe na ye azwa te mais mokola suka mona lo c'est très important kolanda mili luba pote pour miracle monana non. Kolanda mingi lobateka po malade no sila non. Au découvrir voix solo yom moko jimi kumba nyo se pespa nanko. Lobi ko mona na rapide ça va et mona te aux assurance que lobi ko yaka. Ata yi lelote mais na jour nango ko yaka. Donc au presse 15 ans na binote. Ko obligé penzam na wasa ila yote. Parce que même quand on était encore gosse, tant tout ça qui ban. Ça veut dire demande nanga nzambe la kisanga église ya solo na osambelo mukona ukufa na mona yo ozana no mwana mozo senga mukona ukufa na mona yo pe omonanga tina sana sena yo kakayo yo kanga seule prière mais je demandais pas que kolo pesanga mayel na tanga na l'école rien kolo pesanga moyen na mbongo rien étant donné que famille pauvre faut senga pe moyen financier mais je demandais même pas ça. Donc tous les jours à l'Alexandrie l'église à sol. Ce que Zali n'a qu'un découna. Tous les jours aïe à 14 sol la ganaye. Songa journal le lona solena kolo naza plaisir ata nananzala. Ata kuna na l'école na moni nanga na kipe nanga makamote zo amezo amate. Pour moi ça tenait même pas compte que na réussir ou na réussir. Parce que je sais bien que na l'école nyoso premier azalaka, dernier azalaka, mais dernier peut vivre. Mais azo vivre pour nani? Azo vivre pour nous la première de l'école, non?
Au contraire, pe mutabima premier akoma chômeur, mutabima échec akomi na musala azobeta mabaya na akomi na mbongo. Oh nalata comme baninga naza konate. Oh namoni lelo eliami, ça suffit. Donc voilà, ma vie c'était comme ça. Alors je défendais totalement Valère et Andam. Donc sona zona Andam nanga ayelinga vision, ayelinga message na landi yango et pesinga kotonda rwa mtalie bilia ya mingi. Voilà ce que je vivais depuis ma jeunesse. Mais je ne savais pas que peut-être pendant comme na vie molai, non. Abatlanga kaka na découvrir voix na ye ya solo parce que na bando on a déjà voix ya lukuta izali. Alors depuis on a vu que mon église ils ont tanga lukuta. Pour moi, je déconsidérais directement l'église on a baza combien basa nandam. Na bando mon pamba. Puis na kutala on tout le sauter. Ce qui m'intéressait, c'est découvrir une meilleure vraie voix. Et je ne disais pas qu'après Sangango, non. Moi, je savais qu'ils étaient quelque part. Ils ont battu à Pessango. J'en viens même pas qu'il y ait comme ça, loin de là. Parce que nous avons ça, ils appellent le principe belé. Tandis que vous allez libre, vous appelez, moi, principe, il y a liberté à Kimia. Mais il a jugé bon qu'il a confié en moi dans ma bouche. Et il a confié en moi dans ma bouche, ce qui veut dire il avait de l'amour vis-à-vis de Ndegonabino. Parce qu'il voyait aussi ce que je faisais pour lui. Et ce que j'envisageais pour lui. Moi, c'est plus comme on est là. Donc, beaucoup de toujours dans le colo. Il a plaisir. Et ce qui peut être abongisaki mukane tout le monde na été banana internat abando yaka. On l'a libéré dortoir Jésus a quitté. Oh Jésus tu oui na yeko zoa to quel colo. Oh likolo. Donc il y a tellement ka bopé to simba na maboko. Puis on a zomata ngana tala mais oh Jésus. Oh Jésus penda solo. Mais na somo moi ko tuna question ezate. Et fungwani tomati e kangami. Voilà message dans la Bible so mutaza amati kuna ta ko yeba na makamuno so na Bible te. Mingi bako minimiser na bango maye to na Bible mais mawatro azo minimiser pe molimo na ye. Oya otombola maye to zui même na bande na bino liboto azo tombola ngo atazana liboten ko azo matsaye. Amen libota. D'autres valeurs intrinsèques qu'on a na mokilité. Donc en quelque sorte Dieu nous a fait grâce. C'est à tel point que nous sommes tellement unis. Surtout ça unis à tout le monde dans tes yeux bousculés bisous sur le noir. Mais le sali est mon ami nakat na le poisson noir. Le sali est mon ami nakat na les deux pays où il y a le bord du fleuve. Bordure à gauche, mettons ensemble. Oui, comme on s'appelle solo la tout ça na bomo. Kolo apambla moko na moko. Défendre valablement l'église. C'est vrai que pasteur va défendre pas mingi bazwa ba problème. Mobali ya lobi mobali ya mokili pona bien église bien libala. Oui, je sais que la majorité va pona kaka église. Pe na frère pe na orgueil sa bikende na yo. Mais tant batika la pe ba mona rapé souffrance. Pe akomi ko regretter poni na bengi sakiye. Pe mususu bazaka na courage na soni pe lunga bi ma sœur pardon zonga. Na ebakite nini esala kenga. Mais va frère lengi wana kola mona na rapé na bango. C'est vrai que ba frère mingi pe na misala bazwa ba problème. Pona musala ou bien église na yo. Omona kisasa patron moko mona ki frère mo asala ke pana ye na photo na ngai. Abio semble en église, en église abandoki. Pona ou bien musala ou bien église. Frère alobi nga na poni église. Ale tika musala. Déposer tout tika kende no. Frère a déposé tout. Na salaire bien abandozo. Na batenino sa service a déposé ke ofanda ndako. Un mois mobimba frère n'a pas problème n'a pas c'est ba ozaki na musala o gagner moi bien. Mais ba bengi sona musala pour comment vendre chômeur na ndako. Afingi peli lo bate n'a pas signos. Ba ser bazaka na ndima muke babi
frère. C'est mieux d'accepter mon salaire. Mais tant au salibo, mais tu vas souffrir. Mais pourquoi au salibo, frère, va servir, bazana qu'on y va mouker, mingi bazarandengwa. Frère, habitikanga na souffrir pour l'église. Donc, c'est là qui m'a fait. Un mois, deuxième mois, et chef de Moussala Bengue. On a quand chacun aux papiers à révocation. A comme à boyer, na mekakyo, na tala kondimana yo. Tala pe yanga photo, yangoyo. Nga pe na mundi mikuna. Banda lelo au matin échelon. Pe a comme diriger société. Mais à tout ça la fini 2 mois nanda comme frère pas tala kondimana ye. Nkolo pe sala kandengwana. A copé so pas si aux souffrir les caneta pour le binzamba boyinga. Ngana souffrir. Et mon singa passe, mais après la pluie vient le beau temps. Le chef de Moussala bi vraiment n'a pas de cancer que aux âmes ni mindamu na iloba. Yangona na bengisa que pour natala ceux que nié liloba. Mais nié liloba te ngamoko photo yanga yangoyo. Naza mutakuna mena mibombaka. Bien sûr que ça sont mutali liloba comme mibomba répété. Moni samaka kapova mona. Amen. Bon, bah, que le jour est taliban. Bon, l'église a bandoké, c'est bilongino, c'est allé. Yo, ça bando. Na moni longi ko panda ndogite. Don zamba asa jiba pona minaye. Bo bazaba véritable li en kolonde bazana katna lilo. Malgré ba yokela bino zuwa, ba yokela bino kande talibango. Même mingi bakozanga lola pona kunyokola bino. Kolo asunga moko na moto senge pona tata. Zamna bume tata musa sali kona se maton pelu kumpenke mombo na bule. Na bule ngono munene pena boto na zamna bumoy. Imol sapno tam sapa pona me pesa mayela dikolo katna moko na moko tambla no katta mukili amabe. Mukili ambonge mukili abwale. Pesa kimia na kata libota. Yoksa libota sengo na bikso boto ya zamna bumoy kamba moko na moko. Mzili zamna mawa zamna ngolo. Febo boto ne kumila kaseko. Limsa libota to abata masumtata sotali makunga nani wa hotel mana missiono te bulu za samakata moko na moko ezana makasi na moko te kata sika pona kwa bwenge bin masu moko te kepana yo zamna boboto zamna ngolo ngolo ezali munene tikete olimsa moko na moko bwenge bin ezingila moko na moko ngoya musantu sala libota to zama kwa ibsa mulongo ete yawa asiko sala maikata babula minaye misano tateza misala kukamwa tikete bolingo tata mwana mimo santu kana likolo ika nakata bo sala bo sunga moko na moko pesa kimia nakata babula mnungu ya msantu sunga moko na moko mukando tata eko kisama kata bota na komune Kristo na Nazareth na ngwa mimo santu libela kilo na seko amen boboto na kombo na Kristo na Nazareth. Merci beaucoup. Témoigner na monene o nzambe asali na kati ya bomoi na nga na l'église ya liloba na nzambe. Nazalaki na problème na libumu na nga esalaki 8 ans. Nayi kokende l'hôpital quand on a ke l'hôpital nakutani na badocteur bayebisi nga balobi na nga eyali kyste. Nasala eyali kyste kitisi esuli bakosala nga opération. Maintenant bayi koloba na nga nazala ni traitement ya 3 trimestres nayi koja bakisi nakomomela. Nazomela bakisi bandeko ezosimba te. Fale mobali nanga asamba na liloba na nzambe atindinga na liloba ya talanga. Nake na liloba talanga nake na moni ba responsable de solo na bango. Balobi wana ezali kana bango te nakende na siège na ikoke na liloba ya monene na Ribuzala. Tango na komi na Ribuzala nakutana ba sali bayebisinga balobi na ngai malade oyo anango na libumu soki ba opérer yo okokufa ngala ikotuna bangonga bon papa to kosala nde balobi nanga il faut yaka na kati l'église oyo aka koja lipamboli
depuis au salara mosala bolingo oki okotaka ba cute maintenant na ikondima ba yo lo balanga pe ifona mélange na jongi ndako to solo na frère na kuma rolanda ba sala na tuni bango mais pona ko jaji na ko sala ndigeni la vie nanga il faut ya kaka na kuma ko ya ko tungisa ba sali à tout moment na ko ya ça fait 2 semaines on a ko ya ko tungisa bango pona jour jusqu'à ce que ba ikope sanga jour on a melaka jus na batongo à sentir que nanga bien après na ba poko nango na du sous jour au melon na meli jus et comme qui à partir de 21h na yoki chaleur na ke ko sukola ta na ke ko sukola na yoki posa ko sala besoin na kende ko sala besoin na ke na kwa ke na jongi na sonson dirait lors mo ke zoni ngala na gumba mina tala boye nyoka ya vrai monene abimi nyoka ngo aki meunda iboye monene na elopa mosapi nanga oyo esalinga émotion fallait na kota na ndako na la musifa na bina fa ya kana kotala eloko oyo ebiminga fara ya moni nyoka nga komaki déjà kokima fallait to benda eto jongse mais azalaki nyoka ya 2 motu fara du téléphone a filmer ngo nyoka ngo akobima na caméra te to meki ko ça le tout possible akobima na caméra te fallait fara jaka ndite abonji motu na ya gauche abimisi liquide pembe abonji droite abimisi mai to iko vanda fallait to jai to boaki na kati ya poubelle lobi nango na tongo na lamuki na ke ota na poubelle na moni nyoka ngo te ok to moni basali to expliquer bango après avoir komona basali wana de buma ko sala ngape le soupa c'était na komaki nango en tout cas bien na voyager même na kena oyo ta na komona oyo na sali 3 mois na jongi na Brazzaville là na jonga na Brazzaville na komo sentir sous ba douleur na lobi na papanga ba douleur ezo sala kanga le bon to komona sous basali to ki omona basali la solo na responsable lobi na ngai ko banga te et aller leur côté mais comme tel que na komaki na doute na kati na nga na douleur on a banda ko yoka fallait na loba na papa te fona kende kaka l'hôpital abi na nga bon kende soko o ba loba na l'hôpital oyaka ko loba ngo na ngai nga lobi likambo ate ngape na ke na l'hôpital na koma na l'hôpital docteur amoni nga bandi ko gangela nga mais yo ndenge nini okima nga lobi na ana kima kite nga na sembe ya l'église de loba na Nzambe quand on a commencé kuna basali bapesa kinga jeune amelaki loko moko bimenga na njoto depuis wana mal wana ako déranger nga le souté c'est pour cela mais ako ya le souté atunge bongo bakisi aussi lisi nga en tout cas vraiment na silisi bakisi te parce que na ko ka le sous douleur pe ai ko lo balanga okomi ko bandela séance à 0 na c'est bon problème ati na ko bandela séance à 0 na futi pe mbonga ba examen na nga na koti tango na bandeli séance à 0 batinga casque na vandi docteur atala boy amoni eloko te malade te ni taifinga bina o yo yakaki awaki na kiste mais kiste ngo nazo mona ngo te nga na vandi casque après tout nga bina ngo lo ba ko sambela ka wapi nga bina na lo ba na sambela 10 heures li lo bana Nzambe bina nga en tout cas vraiment oyo ezali guérison moko na ko lo bela ngo te mais il faut zonga na l'église ko to sambela ka okende ko témoigner parce que na moni lisusu kiste en tout cas bandeko nanga esalaki nga esengo moko okokondima te parce que na ndimaki te na yo kaka ba kiste elimaka ba malade baninga baranango elimwe menga moko naza témoin nyoka bimaki na kati ya libumu nanga et puis kiste na aki na libumu na yaki na libumu nanga kiste yango elimwe naza lisuna kiste te en tout cas Nzambe asalinga Nzambe ya papa nanga Konde asalinga opération sans cicatrice yango na iko jongisa matondo wana et puis na iko remercier papa nanga prophète Konde soki yete melelo na benga maki ebimbi soki na liloba na Nzambe te melelo na zape te me bana nanga batikali orpheline de mère yango na iko remercier Nzambe ya liloba to kangama na Nzambe oyo toto sabasali to banga vraiment papa o parce que Nzamba akitiseli biso ye ayeba kitino akitiseli biso papa o soki pete na akina liloba na Nzambe te me ngande kona bino o naza ya kokufa mais to mona na bino te nazo kumisa monene na Nzambe liloba eza kitoko soki toyeba liloba depuis kala kasi tokomi na vraiment ya kipasi toyi ko découvrir nzela malamu ameri bota ngande kona bino talaka kana Brazzaville talaka pasi akina ko luka makasa na Nzamba pona na teka na sunga libota kokene na kina ko luka makasa na bunga kinzela na bungi na kati ya Nzamba monene mekuna na bagori de 8h à 14h kana zui makasa na vandi nazo comprendre côté na uti na côté nazo kena nazo yeba le sauter
le moko le yembo ekiti na monoko na yembi bomoi nanga na maboko na yo Yahweh bomoi nanga na maboko na yo bomoi nanga na maboko na yo. Amen libota. Le moko bandeke bayi ibede baseklenga bandeko ya nini baseklenga basali makelele na telemi na tisar na tina mokongo bandeke bazo compagnie nga do basali ceinture papa bayi ko bimisanga na kati shebe nga na tala bwenga yango wana bandeko to kumisa lelo ba nzambe oyo ye na papa yi ko talisa biso bondeko oyo ndeke na mbiso na nyama ezalaki ya solo bandeke to ko mona bango ka moto pamba bandeke bayi ko sunganga yango wana zo kumisa monene na nzambe epe papa onkola pesi ye makambo nzambe paza na ye longo. Amen libota. Mais il a témoigné, mais les bandes qui ont témoigné, et personne n'a pas courage à témoigner. Nazareth n'a pas maman non. Depuis 0 mois, 3 mois, Nazareth a belle été. Là on a annoncé par la famille na bango que na comme Nazemi, pas douter que baba qui s'est marié à bango. Après on a bandi malade on a bandi malade makile sininga. Makile sina kondi kende dans l'hôpital baby singa fait bazong so maina makila nga maina makila nzambe bakufite nzambe kotika ngate na bomanga na kolenga na kolela leur tout la promesse nanga vraiment zemo na comme ba comme so makila mabiso la bazot bazem na biso tout bazong sake makila to bazong sake ni mai ngala lo mazo sama ina makila nzambe yo kakolela na ngai na vandi grand frère nanga le bananga to ki Esther kende buzala kota responsable que soit na responsable da chérie na ça so na basali da sababu non kena ni buzala na yo kende mosala responsable la singa pele ba kozong sama makila na yo kende bazong sama makila nazongi ndako kobota mwana ezaki entre ngai na ye moko na biso akufa na okende l'hôpital na le jour nanga ya kobota na sentir douleur na ndako nga na sentir douleur famille ya mobali ngai bisinga kina okende l'hôpital place ba surveiller yo na okende na okende ba bisinga ali pas obota mais obota atina talanga il faut kobota na Blanche Gomez. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un grand moyen, il y a un bota awate, awa ba neonate zate. Banda ba leke belé, na yo mata, na yo kende Blanche Gomez. Na ke Blanche Gomez, ba dina ngai fo échographie, na sa ngai échographie bo o cas césarienne. Nga na zemo na souffrir. Et comme il faut cas césarienne. Na yo mata likolo, ba senga césarienne, na bochi mwana 2 kg 100. Na yo bota mwana likambo te mais na yokumisa mwana nzambe azo sala kati na biso na kati ya liloba nde nzambe atindaki professeur nzambe atindaka prophète mais biso bo tout ozate na kati ya mokilio nzambe batelinga depuis moke nzambe ndok depuis moke na nazaki na bitumba tina koli nazaki ndok koti liloba bakoti liloba travers nga famille mobimba lelo na après na saki mouvement moko na kimaki église ba sœur na moto azo singa témoigner ya liloba eza pa na Esther ko kim église te là na yo kim là na yo zonga église nzambe azongisa na sama kolone on na yo kumisa mwana na nzambe amen meza bolima na tata naji misala ji ezaka nango marqué koto eza un peu bloqué pour tozala na ba document ji ezaka nécessaire hein? Mais eza interdit to kangana n'importe bato bano pirater et créer problème basali amabe pona l'état a tombé sur nango étant donné que banda église banda ki jezala kape sali misale belé ba maman bazaki na ba difficulté ko bota bana ba kuma ya kalkola lokola bana ngol c'est vrai que bino pe ba maman bino mo ba olinga ka mikakatano wana talo comme na mukomba et comme compliqué mai makila bazongi sa ba douleur mais soki na place ya bino ezalanga na moni douleur ya liboso ya mibale pena kati
mais bino ata douleur 3 4 5 ozo continuer obando kana crier kana kana hôpital ya nakufia mais obona on normal ya on na pesa ba mdele raison basa mdele babi natuna ba jeune sœur mo ba comme 30 ans mais sœur mais vous na États-Unis jusqu'à présent vous n'êtes pas encore mariés. Non, ils ont dit non pas encore. C'est pas pour le moment. Tant on a comme 50 ans mais au bout tabanaka douleur wana non. Mais ba maman africain même 20 douleurs. Ata ba césarienne. Oui, on y a payé encore césarienne. Oui, on y a encore césarienne mais au kolembakan libumba ko pasula nyoso. Hein donc nakamwaka so ngai penza namon une fois deuxième fois bi frère arrête vanda total la kaka auto sur botit bakola on va blanc babota ka 2 ou bien 3 4 par hasard mais noir combien na 12 na 15 a continuer kaka donc bat pepe basi batondi ebele kola sai la bino bota la grandeur ya tata mutabunga ni c'est vrai que bazamba so bungi na bazamba wana c'est impossible s'en sortir okulala kuna mingi bakenda balala pe babunga na libela mais heureusement que faire ayembi bomoinanga banani baye ko sauver bandeke mais comment les oiseaux baye bantouré pe bazo ko sali protocole moni bandeke na zamba basali frère protocole bamemiye Tiba bimishe na nzela mais quel mystère Zamba bazambo izana bipa boso bunga na kati pe uzokuta na banguma ya minene bamelaka bato okuta na banyama ya mabe okuta na gepard baby ba pardonner kete okuta na ba tigre okuta na ba léopard c'est baby même ba gorille muso ba pardonner kete na bazamba izana makambo bele mais kola épargné comment bandeke baya pembene baya komema ye po aza mwana lilo maboko ezana makila aluka kasane ateka alo kuna na zamba bayangele miango atikala kuna pe mingi batikala pe ajuna liwa gloire à Dieu de kola salaki c'est un mystère quand même mystère na yawe insondable kolo apambula binonyosa merci beaucoup.